botika ko rêver pour un problème état libre élection pour l'élection et qu'on résout le problème ya RDCT na kata élection na soto bi les loto le bon ça va ata Bemba bimi na prison Bemba vraiment aza leader mo charismatique aza na ba qualité ba potentialité nyonso possible oko tia bango KO mais ce qui abimi et que aye ko za la candidat na élection ko za organiser na seni ya Corneille Nanga muta pe perdre Bemba ko lala devant Obeminako Bemba ko lala devant Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila was la président bino bozo ebate kala mingi te a référendum ko salema ba calcul na bango yangana Bemba ko lala même devant Mova Sakani. Ndeko Dosta balobi que non transition sa Kabila. Est-ce que toi tu es pour ou toi tu es contre? Transition sa Kabila kozala pour tout kozala contre ce n'est pas mon problème. Moi mon problème est que non Kabila emballé donc Kabila kakate ce dobi Kabila na régime nyonso naza na besoin mona ni Zakari Babaswe na besoin mona Obemina côté naza besoin mona Azara Surubero ate na besoin mona ba journaliste Bukanga Lonzo te na bi Kabila e collabo donc Kabila e suite ba emballé ba biloko na bango ba kende so Kabila kei oyo akotikala awa to akozala na prisonnier akozala la prison à vie donc akozala la prison moko éternelle. Vital Kamerhe a la majorité présidentielle. C'est un serpent. Nana Kamerhe a un serpent. Un serpent. Serpent à 8 têtes. Donc, nous avons un riz, moko, webi riz. En quelque sorte, de stratégie. Hein? Stratégie de Satan. Bino de Sambela. Ba passer ba hotel mikolo ba riz. Et puis, Vital Kamerhe ninga zawana sokaye aza kameleyo, hein? Sokaye loko ayo oza clair, hein? Soka fani peme no mona zui tentir na yo. Donc ça n'a qu'à dire mais lobby tozala qui n'a bata G7 na Marcus ba lobby non na moni que non Vital Kamerhe zone babi que non ba yambi na maboko polé les sco ayo zolo ba susu aza serpent so a 7 têtes parce que bango moko bata G7 babi non to yambi Vital Kamerhe. C'est une très bonne question. Bango bata G7 ba yambi Vital Kamerhe. Est-ce que bata G7 ba en opposition? Bata G7 ba yambi Vital Kamerhe eza entre bango ba kutani entre frères. C'est tout à fait normal. G7 au président na bango eza Moïse Katumbi. Est-ce que le Toronto a Moïse Katumbi na histoire politique à RDC? Parce qu'il est qui? Et il a déjà fait quoi? Dans notre mambo, il y a ressortir RDC na crise politique aux propositions d'Angeza, bah ventir, il y a soit des oppositions ils au Congo. Tous les mercenaires politiques, bah Luka Mbongo na bango Vital Kamerhe wana, bah G7, bah Moïse Katumbi, bah Chilombo, bah ventir bah osala, bah Chilombo, bah ça bah aventurier. Les na lobby en autour, bah Chilombo, bah ça bah aventurier. Pourquoi? Bah ça bah aventurier. Les lotis les lots. Chilombo est incapable de mobiliser les militaires IDPS, incapable de mobiliser portion tout ou encore une bonne partie des Congolais qui soutenir pour que les gens non à Kabila. Donc, nous avons un diplôme à licence, quoi. Licence en journalisme et politique extérieure. Merci à mon boss de la nation. Et ça, j'oublie mon cordon. Cordon, babi, garçon Silim. Donc, le long des aboutons, le belapo, dans le calendrier électoral, est-ce que la population est bien en train bamsous baza pour, bamsous baza contre. Donc, yangwana na bitana qui tape pas moi na mboka na biso Dosta TV, yepé alobaka bien qui est pour sur politique na biso Congo. Asa na ba analyse. Il y a un calendrier électoral bimi. Donc, sans plus tarder, Ndeko Dosta, bonjour. Napesi mbote na ba fidèle nyonso ya club wana napesi mbote belé napesi pe mbote na ba oba soutenir Dosta TV ba mbote na bino menanga na ritfe loko moko Dosta o loba mukie Dosta loba mukie te Dosta c'est un bon parleur nga mongo ti mama botanga tanga na banako loba bato ando ebisanga ba rappeler ba Dosta tu sais que parler c'était un art. Nago se rendre compte à un moment donné que non, parler c'était un art, oui, Bazaki a raison, et puis je suis un bon parleur. Donc on a confirmé, la révélation, bateau basalara pananga, donc méga au corriger que naloba mouké te menalobaka. Voilà. Donc s'il faut parler, surtout pour na marambo Italie Congo, nalobaka vraiment. Voilà.
Ok, donc Balandino Sakleboa, donc aboye qui doit stativer albalbi kalbaram qui était malobaka. Pour tout côté dit quoi directement on a saisi une abisa le calendrier électoral et bima qui ne kodosta. Est-ce que oyambi en ngondengeni point de vue na yoko ça okoko pesa nini na Balandino so barola nepso partout dans le monde, au baza partout na France, na Amérique, na Canada, sans oublier na États-Unis. Donc baza partout dans le monde. Est-ce que moi point de vue no kolban est-ce que la population quinoa ou quinoise est-ce que ndengeni ni yope oyambi ango? Oui, et calendrier électoral est bimaki nango, mais ngala ngoloba toujours que c'est une distraction. Badoba na Congo, baobalandanga à travers le monde. Nazoloba lelo ndeko a fallait que tana ndeko na répondre par rapport à bolingo tozana nango pour na ko informer bino ba téléspectateurs na biso naza obligé à respecter ndeko nangai parce que na linga kepe mingi. Calendrier électoral est bimi. Mais calendrier wana eza nango vraiment distraction pour na biso eza eloko oyo et ko déstabiliser mboka te mboka na biso Congo démocratique il faut la déstabiliser mais ko za déstabiliser na élection oyo ko za la préparer to pe élection ko za la gérer et pas ya Corneille Nangaa te parce que Corneille Nangaa azali illégal pas azali illégitime élection ko za la dirigé to pe coordonné par Joseph Kabila te parce que Joseph Kabila azali illégal pas azali illégitime wana liboso ami balé ceux qui le lot peut toquer na élection tokolela la lobby toujours que ndé tolela en 2006 ndé tolela en 2011 que no ba biso pouvoir na biso donc totika distraction vrai problème na Congo ezali départ à Kabila okenendenge na bi que se poser ba question départ à Kabila oui mais okenendenge nini to répondre na ba question ce qui a posé ngai mais nazo sabino que ba congolais botika ko rêver botika ko se distraire pour na likambotel élection parce que Corneille Nangaa aza produit peu fruit ya PPRD Joseph Kabila mtazo coordonner ba bloc wana et puis ezaka Kabila te eza mambo uti na kati ya Rwanda et puis Rwanda pe eza na batu bazana simana o bazoko commandité pour que Congo démocratique ezonga na sima Congo démocratique est régressé ba Congolais to tika la kaka na kolela to kufa ba payer mboka parce que tozali sous occupation o bino na soboyebi ndé na loba toujours merci. Ndeko Dosta TV, ah siko bino bayi bon je peux dire que ba analyste politique bon rejeter calendrier électoral y compris pe ba population et boyang siko yo bolingi élection te ou ndenge nini parce que tozo comprendre te ba opposant ba boy ba analyste politique ba boy toute population n'en parle pas bon pe ba bazo boyesco est-ce que okoki ko loba nini bolingi élection te ou ben ndenge nini eza question o linga élection te eza question ko linga Congo donc moto alingi Congo tout le monde a prôné sur l'alternance pour l'alternance politique na RDC et ça elo moi malamu tout ça mais tous en affaire plutôt nanani. Pourtant, tant David Azwaka, tous un peu dans la Bible, tant David Azwaka vraiment décision, il a affronté Goliath. David Azonga na sima sala banalise assemblée la Nzambe parce que Jésus a libanga lobi que non seulement que nazwa javelot, nazwa flèche, nazwa suki barrière, suki barrage tout ça, na ebi que non na robuna nzoto. Peut-être que na position to armement au Goliath azana ngo na ko na robuna na été. D'où nazwa libanga ozo représenter Christ pour qu'il affronter na robomae. Vous comprenez? Bino bolingi l'élection, vous savez préparer comment? Serveur central, le boyebi secret dans la carte. Ce qui est caché dans la serveur central, boyebi ango fichier électoral. Est-ce qu'ils ont déjà lavé? Est-ce que basi ba consultant qui ango? Corneille Nangaa na seni nae, banani bazali na kati. Il y a des Rwandais dans la CENI. Corneille Nangaa d'abord a zoa famille nae a tia na kata cabinet nae. Corneille Nangaa zo collaborer. Non, on a un problème na Corneille Nangaa parce qu'à chaque émission on tumba Corneille Nangaa comme si on a un problème particulier en tout cas. On a un problème personnel na Corneille Nangaa, on a un problème personnel na Congo. Donc on est un ennemi à Congo, un ennemi à Dosta. Kabila Joseph a un ennemi à Congo, un ennemi à Dosta. Azarias Robert a un ennemi à Congo, un ennemi à Dosta. Corneille Nangaa a un ennemi à Congo, un ennemi à Dosta. Donc bakolabo nyonso ya Kabila bakolabo nyonso ba Rwandais même ba journaliste baza ba collaborateur on a benga babukanga lonzo lelo baza binemi a Dosta donc seni wana ba congolais botika ko compter nango ngai nazo ko aider bino pour dire que naza nanga contre l'élection ça les maselo les délais pourquoi ce token na élection lelo et ko za nango crédible et transparente té na suka nango to kolela ki ba biso ba voir na biso et loko ko sala lelo ezali kosenga soulèvement populaire
lokola Kabila lobi ke ye azwaka pouvoir na munduki babengane pe na munduki tout ça la seulement population to kende to revendiquer ba droit na biso to bengana pouvoir o bukanga lonzo pouvoir au régime dictatorial au pays en otage et puis par la suite to le organiser be élection entre congolais entre frères l'élection vous la crédible, libre et puis transparente pour choisir président vous la crédible vous la juste pour diriger la République démocratique du Congo puis Congo vous normalement ce qui est malamu que to rêver na Corneille nanga tala ba bêtise à celle na calendrier oh ya utkopé ça wana calendrier a PC azu élargir makambo donc tant que en 2016 Kabila lobi que no boit tout ça là de tout fanda tout solo là parce que bon organiser l'élection exacte ba fandi ba solo na Kanchach ba trouver solution té baké na 5 ans ba tu basali bazu bakor ba signer bakor ngolo ba kike to pesi une année d'ici plus tard le 31 décembre 2017 babi le 31 décembre 2017 babi d'ici au plus tard du 31 décembre 2016 au 2017 organiser l'élection asali yango te volonté politique exacte lelo e komi babi misi calendrier na bango na rata calendrier na que le 23 décembre 2018 ba organiser l'élection donc tout le bateau ça pratiquement en 2019 parce que tant bakosala comme non l'élection présidentielle ou l'élection législative pour na connaît nanga na uti ko tanga calendrier na ya sali aventure uti ko sala théâtre wana na moni ba okaweza donc to koma pratiquement na janvier 2019 donc Joseph Kabila na pouvoir na tête mboka na Congo ti na janvier 2019 est-ce que ba congolais bozo kanga to ba congolais bolanda dosa bozo comprendre qu'il y a nos frères bazo kufa na este kakate na Kasai ba kufa na ba Congo ba kufa ana kishesa ba kufa lobby amasa c'est beti calendrier na bimisi ba problème et puis le problème c'est rien na romponga bana ipen na mitendi na mbinza ozone na avenue de commerce awa ezaki terrible ba population ba bimi ba marché ezaki vraiment compliqué ba policier ba bimi ba beti masasi à mort il y a des gens o ba makile tangi bana mboka bazo kufa donc biso fana to beta maboko Kabila zana dépose wana toujours to laka ba problème ezala toujours jusqu'à quand est-ce que ba congolais bazo est-ce que ba congolais ba comprendre ndeko dosta balobi que non transition ça Kabila est-ce que toi tu es pour ou toi tu es contre transition ça Kabila kozala pour tout kozala contre ce n'est pas mon problème mon problème est que non Kabila emballé donc Kabila kakate ce dobi Kabila na régime nyonso naza besoin mona niza kariba babaswe na besoin mona obemina côté naza besoin mona Zaras Rubero te na besoin mona ba journaliste bukanga lonzo te na bi Kabila e collabo donc Kabila e suite ba emballé ba biloko na bango ba kende so Kabila kei o ya kotikala awa to azala prisonnier azala la prison à vie donc azala la prison moko éternelle alors mona ndeki biso obongisa Congo na makanisa malamu na baida malamu na bolingo ya mboka na bolingo bandeko mais à trahison te. Voilà. Ndeko dosta lobi que non ba oba kotika la ba komona ndeko dosta mais na trahison te ndeko dosta pour continuer pour na yo voie de sortie na situation oyo toza nango na minute ezanini voie de sortie ya situation toza na tozo mona o to bima ndenge ni na sona na sortie dans la souffrance aux ezanini to bima ndenge so ki ngai un pas en arrière pour toi comprendre comme nana loba na minute mukie bo pesi ngai nani na ibisa na rappeler pas bande kona biso botika ko rêver pour na problème état libre élection pour élection et ko résoudre le problème ya RDCT na rata élection na soto bi lelo to lo bon ça va ata bemba bimi na prison bemba vraiment aza leader mo charismatique aza na ba qualité ba potentialité nyonso possible oko tia bango KO mais ce qui abimi et que aye ko za la candidat na élection ko za organiser na senia Corneille nanga muta pe perdre bemba ko lala devant obeminako bemba ko lala devant Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila la président bino bozo ebate kala mingi te a référendum ko salema ba calcul na bango ngana bemba rolala même devant Mova Sakani même devant Vital Kamerhe bemba rolala parce que bango baza ils ont du PPRD donc il y a on a sabino que na botika ko rêver élection wana e ko za nango libre et crédible et transparente c'est totika page là to tient entre parenthèses voix sortie na kata makambo ezanini nazo senga bino eloko moko sinon na moni otangi kaka ba Joseph Kabila président na biso otangi obemina ko sko Vital Kamerhe autant enquêter na bémission nyonso bwende donc il y a année en possibilité Vital Kamerhe a la majorité présidentielle c'est un serpent nana été Kamerhe a serpent asa serpent à 8 têtes donc on a riz moko webi riz en quelque sorte de la stratégie hein stratégie de Satan bino to sambela ba passer ba hotel mikolo ba riz et puis Vital Kamerhe ninga zaona soka ye aza kameleyo hein soka ye lokwa yo za
oza clair hein soka fani peme no mona zui teinture na yo soka ye peme na muto aza chocolat zui muta chocolat soka ye peme na muto aza rouge akomi rouge caméra c'est donc ça na kati ote mais lobi tozalaki na bata G7 na Marcus ba lobi non na muto moni que non Vital Kamerhe zone babi que non ba yambi na maboko polele sko ayo zolo ba susu que aza serpent so ya 7 têtes parce que bango moko bata G7 babi non to yambi Vital Kamerhe. C'est une très bonne question. Bango bata G7 ba yambi Vital Kamerhe. Est-ce que bata G7 ba en opposition? Bata G7 ba yambi Vital Kamerhe eza entre bango ba kutani entre frères. C'est tout à fait normal. G7 au président na bango eza Moïse Katumbi. Oye mamboye le kanamboka o ya boza na éclairci na français bien explicité. Opposition Jean-Pierre Bemba sali message moko à partir ya CPS le message moko on no ya opposition abi que non boza la uni pour que bobu ensemble bobengana pouvoir wana. Ezaki accepter message wana. Bato G7 rassemblement MLC et le Front pour le respect de la Constitution. Basangani ensemble bayokani, fallait que basa la déclaration. Bakutani ba préparer déclaration et comme bakutani ba bi que non, ba poni siège à G7 pour que basa la déclaration na bango zaji c'est na prince de Liège wana, na Chaumba. C'est bien bon. Moi je trouve ça normal parce que ça entre bango bakutani entre ba Rwandais entre étrangers bakutani ba bukanga lonzo pour que basa la ba ventir na ba théâtre na bango ba lobi que non ba membre union sur ba différents plateformes ba se présenter et comme ba G7 ba lobi que non bazo c'est la mot d'ordre ya mukonzi na bango Katumbi, Moïse Katumbi, à Bruxelles, après ça va un mot d'ordre pour que ça la déclaration. Bah fandi de 10h, bah benga qui presse, bah benga bah invité qui batou. Ti 17h, Moïse Katumbi parce que l'oba qui était n'a pas autorité musu bah qui, bah ça bah. Na katiote, bah lobi connexion zala quitté parce que moi j'étais là avec mon caméra. Donne la vraie information et ça qui m'a pas connexion, c'est parce que j'étais là. Sur mon anga physiquement, ti na zana batou, bah na kati. Je suis les mieux informés. Parmi les journalistes mieux informés, pour te dire que aventure à l'obé qui m'a connexion et qui basi basala qui texte wana bazo c'est la batanga yango ba PCR 10h30 batu na biso ba komioana ba fanda na 17h fallait Moïse Katumbi appeler sa mot d'ordre pour que basala yango mais moi je n'arrive pas à comprendre Moïse Katumbi il est qui et il représente quoi na politique ya République démocratique pendant qu'il n'est pas congolais. On comprend est-ce que le tokotanga Moïse Katumbi na histoire politique à RDC parce qu'il est qui et il a déjà fait quoi dans notre mambo ya ko ressortir RDC na crise politique opposition ngeza ba ventir il y a soit des oppositions ezate na Congo tozana ba mercenaires politiques ba luka mbongo na bango ba Vital Kamerhe wana ba ta G7 ba Moïse Katumbi ba Chilombo ba ventir ba osala ba Chilombo ba aventurier les na lobby en autour ba Chilombo ba aventurier pourquoi ba aventurier lelo Chilombo aza incapable ya mobiliser ba militaire IDPS incapable ya mobiliser portion tout ou encore une bonne partie ya ba congolais ba soutenir pour que ba bimana balabala non na Kabila ba kokate yemoro Vital Kamerhe yemoro Chilombo incapable ko direct et pas Joseph Kabila parce qu'ayebi yango est-ce que Chilombo sa loba ke mboko na biso na sous occupation asa loba yango Chilombo sa loba ngasolo alobango kan Naroba même Vital Kamerhe incapable de koloba yango. Katumbi incapable de koloba yango. Mais les locaux Congolais souffrir. N'a pas cette information peut-être yo éviter bande comme soupe baye bien ngote. Est-ce que vous avez que coltan dans monde entier ils na RDC? Ngoloba. Non, parler na loba kaka que Rwanda atikala jamais kozala na coltan na Rwanda kuna parce que Rwanda ba na rien. Rwanda bango ba bimisaka basala ba assembler au créer ba trouble na RDC pour ba yiba ba matière première na biso richesse na biso ba bimana ngo ba yanke mais makambo ezo sila biso ba dosa tokti makambo ezo sila Rwanda bango ba yibi ba coltan na biso lelo a commis producteur yesko a commis producteur a commis ko signer ba contrat azu contrat moko ya 16 millions de dollars Rwanda coltan o ayibi depuis autant d'années na RDC a commis ko produire un contrat na ba hein pour que yé a comme le quoi producteur donc Rwanda sikoyo a comme yanke ezalo kwa yo nanda kuna yo ozana olona matembele na yo ngai do se nazo matembele tena voisin yo soko la na butunga na ka ko yiba ngala komi ko produire na bungo zo ba mamo ba tekaka matembele
naomi ko produire donc pesa ko fournir bango ba matembe bazo ke koteka pongana bana ko bénéficier pendant que ngai na lo na matembele te mais yo mo mukolo matembele oza sko yuma oza pauvre on est le côté so ko me ko loba ba grande puissance ba ko ba hotelema et puis ba ko bareo donc c'est comme ça donc ba congolais il faut te fongola misu ba congolais te fongola misu na biso to zwa responsabilité na biso a main to tracer biso moko avenir ya Congo pour que Congo lobby ezamala parce que so tiki kaka boye ba tata na biso boko loba non na maréchal te ba ya na biso boko loba non et pas Musée Laurent Désiré Kabila te biso biso to fani total kaka Joseph Kabila boye un jour ba na biso ba retourna mais Dosta papa Dosta qu'est-ce que vous avez fait quand Joseph Kabila vous maltraitez quand les Rwandais pillaient la République démocratique du Congo vous faisiez quoi yango na lingi ngai nazala nanga te nanga bukanga lonzo te na bi non na sale comportement na bi non na comment dirais-je na dictature il faut ba Rwandais batika mboka na biso bakende il faut te ba loba non na majorité présidentielle au bazu mboka na biso dira 20 ans ya Afdel ba foudre rien to benga na bango ensemble biso ba congolais merci. Merci Ndeko Dosta. Donc, Bozo Yokaye bien n'engazolo balbi que non il faut pas non à Joseph Kabila pour babengana et bon ils a ba point de vue Ndeko Dosta. Ndeko Dosta tout chité déjà. Toyoka qui est au Monique non Ndeko Nayo Daniel Safou ba suspendre na média balbi que non ale kalisusuté et puis Ndeko Nayo Mususu Eliezer Ndeko Eliezer Tambomo na Kolo Lupangu bakangi compte YouTube naye. Tokyo comme on sous Mike Mukebai 2 ou 3 jours, côté les Kenanda, pas bandit, pillé. Mais non, c'est dit à quoi? Ils pour Nabino, analyste politique, vous êtes combattu ou bien expliquez non, l'union sur l'union sur Cléboa, au Baotalayo, na minute. Mais, my lord, tout la République démocratique du Congo est important parce que la là-bas, il y a cadeau sur le bani pour na manger. Il y a l'élo, n'attends pas le bâtiment combat battu. Mais Eza sans valeur. Baza confrère na yo, ndeko Dosta, malembe papa. Baza confrère na yo, binonyo sur besoin la lutte. Pose Joseph Kabila à Longwa. Je peux dire ça, non? Mais vous avez la lutte, oui, non? Nous sommes la lutte pour Joseph Kabila à Longwa. Est-ce que awa baninga makame comme libango côté libangote, mais pas batum sous na mona danse au télé makati. Donc il faut qu'on ait le bamangambo. Il faut mais il faut le bakon de Rodos. Na le baboué, na banana nani. Bandana Daniel Safou a suspendre que babi que a légali sous-souté bon moi Mikolo on a légali sous-souté au pèse moi point de vue na yo ndeko nope Eliezer nana suspendre oyebi na oyebi selo comme mon ko to kenaka classe biso nyonso to bimaka na ba famille mo quelconque to ngala sala na entreprise moko X ozo comprendre et puis je me bats pour le bien-être de mon avenir. Vous comprenez? Maintenant, on a vu la télévision dans le loba, à travers le monde, na oteka marque nanga. Ceux qui sont dans le mal, na ba ke no téléphone nanga go sonara li susute. Ceux qui na se comporter mais ba to alors ça ma moni garçon na za voyou. Ceux na mela radiamba. Parfois na perdre contrôle, na perdre le bon sens, ya ba makamu c'est du soupe na tolo. Il y a un problème. Ce relié biloko mbwa zalambango. Zagaba baswe ayaki awa na CCTV une fois. Zagre babaso aye bazaki na ba conflit na bango na ba Daniel Safou et loko moko zakara lo baki ngana kanga parce que ngana zo ita en solo anaye tanga ya pesi ngambote bon toyebani aza ene na biso toyebani ngana mona soda zakre pas ala mona soda tanto kuta nto yambani apeti na ngandere ni bonjour vienne na pesi mbote aye wana bandi ko tombokati et loko mona arrêté naki na lo bango excusez-moi mais bokata yango tetika ngo eleka zakara lobi ba petit wana bazwa courage à kosakana nanga kofinga nga n'importe quoi je suis désolé na on a kutana déjà na solo na ipo nga il faut na sala droit de réponse na tout nievie ba fingi na sala na semblant ba fingi oni abi ba petit on a d'ailleurs ba uti poto ya salité poto ya leona lobby nga la kenda ka vrai poto bango poto bango ba uti kalevia aner mutu apese bango mbongo bango misatwana apese bango mbongo afuteli bango ba billet ba ke séjour na poto tant ba komi kuna ba jena Moïse Katumbi ba jena Kimbuta ba jena Jacques Mbadou. Est-ce que ngam na lobaki to sacré ba basi mutalobaki. Donc pour te dire que so le biloko amba ya mbwa zalambango. Vous comprenez? Ce n'est pas que no soki ngala pesa ka mbongo, mailo. Omoni par exemple omoni Mastawana, omoni Dide Masela. Omoni Dide Masela ndenga zana asalaki act gaf bobo tout ça yo zo alar oyo ke na TV bomaye. Mais yo tango zimbongo na ngai kende ataki ka Dide Masela. Mais tango ke kuna bani ko finga na ngai yeba ke non oko rendre compte na mambo zo sala wana. Donc nous avons le devoir
plutôt c'est la vraie information il y a se comporter parce que les autres ont leader opinion na fana moko mususu tantine moko ba benganga minga za na Londres na respect na otanga kombo na été tantine na lobi dosta est-ce que obi ke oza na droit erreur te na vie nao oza leader opinion il y a certaines choses yo okosala ka yango te tala bandeko no ba erreur ba osala yo il faut o tia vraiment ba garde fou na vie de façon que aucun manda piège à batouté. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, dès qu'on a biso, à Mankaki Zakari Babaso, ils ont na bango. Zakari a dans les mal, a za bukanga lonzo. Il y a mon pas za bukanga lonzo. Ce n'est pas que non, yo au yep que les canate vont me la diamba. Mais mambo le beau perdre na yango. Tu te dis journaliste et historien. Zakari a historien. Il y a pas le big journaliste et historien. Mais passez na bango zani, subasme zani. Au meli diambo le qui bossa mi comme ça la berert. Demande ça la baie bien on te donne bois à simbois. La première question à répondre j'espère. OK, vas-y ce qu'on a la deuxième question donc ndeko dosta lobi que non. Soko lié bilo kambo azala mbangu. Et puis a lobi que non zole kana TV ozo mela bang, ozo mela diamba. Donc wana ezaki première question nanga pona Daniel Safou. Deuxième question nanga ce que za pona ndeko Eliezer ndenge bakangi site na ye ya YouTube parce que bien ne soit pas bozana kaka na même lutte. Ya Maïlor bakangi site ya nani? Tolo zana ba réalité. Bakangi site ya ndeko. Non, Maïlor s'il te plaît. On a le temps. Non, kita na nous zela na nous zela. Mal, moi ça m'énerve. Et ça m'a Congo, ça m'a mboka. Donc yo ça ba semblant na olingi ozo base, hein? Olingi ozo succès na yo ça ba semblant nga ba kanginga. Ba boto le caméraman na nga ba caméra. Ba salinga ba kangi site na YouTube na kanyango. Na kanyango. Comporte-toi bien. Si oza muta aner, si oza muta birodé, si oza sous-marin, si oza bukanga lonzo. Alors tant ba ndi ko comprendre yo que noa oyo vi na ezabo oyo se comportera boye. Olingi ko ba na sala mo ba risme ro boye pour se faire laver. Non. C'est sa vraie position na yo. Ngai omoni ngani na zaboe ngana fungola site na nga Dosta TV site na nga na fungola yango pona mbongo te pour te dire que site na nga za monétisé te ça c'est une information na pesa pas bato balanda biso site na nga za monétisé te mais site na nga na sala ngo pour permettre nga na pesa la vraie information et puis bato apoto balanda nga ba ebike a ona gishasa na za mukala te ba ebike ana gishasa na za ramandiante na kota na bureau muté pour na ke ko senga na site na nga na chaîne na nga Dosta TV na caméra moko. Vous comprenez? Caméra moro DSLR on a ça là, maramnanga nyonso. So batina baba qui ba reportage et za ba jour o nga na travail raté. Vous comprenez? So qui ezala que non na zaki na besoin ya mbongo. Nanga na za déjà na toka ba porte batu. Na na 10, 20, 30 caméras. Vous comprenez? Nanga na ba stabilité mususu. Mais tant yo lingi en vouloir trop gagner. Voilà, en vouloir trop gagner. Donc bakangi site ya mututé, to le ba vérité, plutôt ça ba réaliste. Voilà. Donc Balandino sa Kleboa ba fan na Kleboa boyo kinde ko Dosta lobi que non bakangi site ndeko Eliezer teza maloba nanga teza malomba ndeko Dosta troisième question ngezaki pona confrère no mususu Mike Mukeba il paraîtrait ba côté là qui est boy moi point de vue ka moi Mukepo to chité na biso déjà tozo koma na biso na suka na Kishasa biso nyonso tofandaka na Kishasa oyebinga mkonga bakanganga sango etambola na pesa Christela ki akuba mbote concert nanga CCTV moi sona linganga mingi wana master nanga makat alinganga ya trop jour bakanganga sango etambola bakangi Dosta babomi Dosta ba lever bakinane porter disparu ozo comprendre et puis ba vérifier ba tambola parti par là Jean-Marie Kassamba président ya INPC ayebi ke bakanganga Dosta un certain Dosta. Président national à INPC, président national numéro 1 à INPC, Viechi Bang, quelque chose comme ça, Aïbe Bakangara Dosta. Bah, ingénieur, ça droit de l'homme. J'aide, journaliste en danger. Babi Bakangara Dosta. Vous comprenez? Mais tant que yo, journaliste, aux Zuli Kambo, tous les habitants sont à Kishasa, tous les soutiens à Rat. Ngana qui m'a été coopéré na bisoté, mais tant que sonné na Zagara fini ba journaliste à passe. Donc tant que le journaliste à Congo à passe, ngapé na journaliste à passe. C'est qu'à finga ipenga. Qu'est-ce que j'avais fait? Na bengi Mike Mukeba eko le kana émission na yambi tu attaquer Zakari Nganaye. Mais Zakari vient Nangai, tu attaques qui est? Vous comprenez? Pour te dire que les Kamboso est qui? Donc les Kamboso c'est les Kaka, tant que tu vas na Kishasa, même Bavoisé Baza, Bavoisé Bawe Bakeno réellement Dosta Babukinda Kunaye, Bami Bakote lié, et bon c'est Zagino Bami normal. Ce que Zagi Obimana Monsabatu. Tout ce que Zagi Bambonga Batoma Be Obango Baliaka. Nana Ebi Keno Bakote les Bangonando, ils ont Mambalukuta. Ils ont Mambalukuta, on a démentir tout. Et puis, on a une énergie. Ce n'est pas un débat contradictoire. On a une preuve. On a une preuve. Vous comprenez? Tant qu'on s'est comporté ma B, au Monique,
ali auto kende pouvoir ya Kabila zo comme na suka tant Kabila osala remise et reprise tant Kabila rokende ba biso a auto kotika la kaka yolela bokangama na Katumbi bokangama na Chilombo bokangama na Jacques Mbadu bokangama na Kalev bokangami na oyo na Kimbuta mais botika na Kimbuta bon moi déjà danger oyo comme liboso na bino bon ndi ko luka ba ici de sortie moi je suis désolé bon luka dans les propres loba kende naza boye sala tout bela kengai do stande naza boye na se comportaka mabe nazaki bukanga lonzo lelo na bongo li motema nanga na se repentir bon memanga na maya Bethesda ata Bethesda on dit Bethesda voilà bon mais na maya ta Jourdain bo batisa ngai okombo ya tata ya mona pe molimo mosantu sangwa ya ale sanga Eucharistie na tubeli masumu nazongi mo Kristu nazongi dans les bons ngai lukanga na anero mona ngati lukanga pa bureau de mona ngati mai normal na lo ba yo yebi parce que nazaka na yo oso comprendre moi je suis dans les bons nana muta passe nana rien mais na kaka na mutu nanga de valeur nanga eza mutu nanga so na celle ba recherche je fais mes déclarations na défendre mboka nanga bundeli mboka nanga et puis voilà ça passe donc nazo na compte vraiment mutu ta ba lo bakeno na pesa ke mboka nanga zongisa mutonga azate et puis nazo ko interpeller ba congolais tokeba na l'église likamana hotele na mikolo ba pasteur bino ba pasteur bokeba edingwe aosenga mbongo na ye epa ya pasteur mukuna mbongo na edingwe aosenga eza nini bana procès est-ce que makamwana bana procès ba pasteur on a le bakizi amina ba mukuna ba pasteur kakenza ba nani tuzo ba aventurier tala londe bakanda baza ba wendo dio diete nana lobi baba wende die nana lobi baba wende die l'homme c'est le cœur de Dieu zaki David gloire ya Nzambe zaka Moïse bango baba David bazo poussa na tapemi na bato wana te église kimbangiste wana sera Mobutu obi sera Mobutu ezalaka o bato kimbangiste ba okene kamba 300 personnes bakufi 600 personnes bakufi oye ba ndo kufa ndeni ba sacrifice lelo soki na kamba basala appartement Joseph Kabila est-ce que bango basala appartement Joseph Kabila basambela Nzambe te kuna bango ne bayaka bazo pesa Kabila ba professeur Lukuta 4e président oyo Kimbango lobaki ezaka Kimbango yebisa bango 4e président zaki Joseph Kabila Kimbango yebisa bango bongo mutu musu tala mwana ye azo a composer penzembo azo mbanzembo tala mwana patala ka passer na ye atala ka passer na ye à part ofanda lobi que non éducateur de masse ba wera son bato ba aner éducateur de masse aya azo mbanzembo moko zenga luketu éducateur de masse oso comprendre donc Congo o musala osala na Congo eza ebele bino nyonso boye bakozwa position moment ngo yango ya ko se repentir bozonga dans les bons botubela masumu na bino bozonga dans les bons bino ba mise botika na ko beta musique bo réfléchir avenir à Congo zene parce que bozana ba famille boza pe na bana bino ba bozo collaborer kaka na majorité présidentielle azo bomisa batu azo apesi batu misala te alingi ko organiser élection te balingi alternance te bino ba policier bino ba soldat bozo boma batu bozana ba neveu bozana ba cousin bozana ba famille bana na bino bozana ba koko tuza do tant bo boma boy ba keno bo boma pe makila na bino merci beaucoup na ba congolais bazali conscient merci ndeko dosta donc eza ba point de vue na ndeko dosta ba congolais bazolela tellement ebele to comme presque to comme déjà na suka ba congolais bazolela tellement ebele surtout bana o ba aussi ça ba classe kala mingi to lokwa biso ba licencié ba jeune licencié boy bazolela ba lobi que non misala ezate muta sisi licence net nga boy mais ebele ba tonso zo ba ke non o misala ezate ndeko dosta basala nini misala ezate eloko akosala lelo ezali baya koserale na sima dosta baserale na sima dosta to appliquer article 64 yango ici ya ressorti ici de sortie plutôt il y a crise politique au ya RDC et aussi il a pouvoir ya Kabila et ko benganisa Kabila to ko bimisa régime mususu régime oyo ko ya ko za régime moko et ko travailler pour na peuple congolais et pe ça ba congolais musala au monde ngo za mo sikitoko boy so ke na banque lelo okuta na gouverneur à banque a opé sur musala te mais ce qu'on dit ko mama kangu na ye iba ke non ozi musala tam so ko ma parsec na ye ozo comprendre donc pour te dire que même été belé elo musuna na condamné zakaka 20 ans moi na 20 ans lelo depuis afide le côté na 1997 moi na 20 ans lelo to le bazar déjà diplômé d'état peut-être sur côté université à cause na G1 ou G2 non G1 ou G2 tu comprends mais moi na diplômé d'état G1 ou G2 abi ko comment kombo na été
Aza na difficulté même à composer phrase moko na langue française. Vous comprenez? Donc c'est un problème. Donc, pardon, est-ce qu'on est à faute à l'État ou soit tes faute à enseignement na biso ou soit tes faute à mes parents? Est-ce que vous avez domaine au Joseph Kabila maîtrisant depuis à pouvoir? Domaine éducation, est-ce qu'il va qui par en haut? Macaire, naloba, na sina sala émission mon naloba la mambo éducation. Macaire, oazaka ministre à EPSP, et enseignement primaire et secondaire. Vous comprenez? Macaire, pas naïe, avec Macaire, tu es baga n'ayant les soutiens d'examen d'État. Et comme maximum 100%, 100%, 100%. Après ça, moi, Joseph Kabila, 99% d'examen d'État. Tu t'imagines? Mais bah na na petit na ngamo na quartier petit on a 74% na maths physique aibi formule la delta T 74% d'examen d'état ai go tianga poudre na petit qu'est-ce qui se passe oh vient na combien 74 ah c'est vrai félicitations ozaki na section ni abi maths physique na tout une formule la delta habité ayebi na été tu t'imagines c'est que il y a un problème donc tu continuer avec Kabila, tu continuer comme Bimisaka diplômé analphabète. Donc il faut te mettre fin au pouvoir oyo. Bino entre autres yo, aux diplômes na à l'université, bazu examen d'état, na ba étudiant nyonso. Boa ko serale na simana, na ba to ba sala raté, na ba chèque, na ba chômeur. Boa na simana nga, to créer ba stratégie, to appliquer article 64, to longola ko banga. Et le binde ko nanga Jakindala, to longola ko banga. Tu as appliqué l'article 64 tu mettre fin à Makambo. Oh, c'est ça. Merci Ndeko. Joseph Kabila a promis à Rabino 5 chantiers, entre autres les chantiers emploi. Depuis 2006, où en sommes-nous? Il y a un vital caméra. Il y a un avis sur nos caméras, c'est un serpent. À un discours nini. À un discours ni on peut s'abattre. Babi, dans cette TV, dans cette. To comme déjà na suka na ebi que oza moi le bana suka te mais pour na lelo on a cinq jours conclure et on peut ça peut moi 2-3 personnes boté pour to suka na son émission na repesa na mutu mbote te na 5 ans na ba congolais te fungola misu to longola esprit ya calendrier électoral wana to boykotango en bloc problème na biso ba congolais bo ça na pas élection bo mona ki no pays na biso zali pris en otage pas ba rwandais to bunda pour to récupérer mboka na biso même ata ba bana na biso même ata ba koko na biso ba vivre aisément na kata mabele ba koko na ba merci beaucoup. Merci beaucoup Nabalandinho Sakleboa. Merci Penandeko Dosta Oandima qui répondre à l'invitation na biso boyo qui lelo tolobeli plus makambo ya calendrier électoral na Congo ndenge bimi donc population baza vraiment d'accord té na bayi opposant misusu baza d'accord té donc pour lelo to suki wana mbote belé pas mon boss babi boss de la nation mon cordon babi mon cordon Herman Silim et sans oublier babi mon caméraman Marcus Ngangeli. Je dis un grand merci. Donc merci na babalandi nyonso batala ngai bafan na ngai nyonso je suis de retour donc nazongi bomaka nga fort mais je suis là donc tokutani na mbala sima.